Bienvenue à tous sur FM Télévision, à ces plateaux spéciaux, mesdames, messieurs. Pour ce soir, on reçoit pour vous quelqu'un qui a 50 ans de carrière, un sportif avéré, légende justement pour le sport congolais, je dirais, une superstar à la personne de Edingwe Motonangenge, Nabiso na plateau spécial Edingwe Motonangenge, Boye Malam. Merci papa Nangai. Alors pour nous, il va présenter au coma. Edingwe Motonangenge, tout va baya Edi. Ndenge nyoso yego spécialiste. Menga linga ki pe version na yo linga mingi o se santara mingi zayo so ba bengo na format nini. Ya Edingwe, ya Edi. Na se santaka bien na ndingo nyoso obenga ngai. Na ko yiko ngola posa na yo ta. Merci beaucoup. D'abord une première question, sentiment de yezani le ba mbio na Fondation Maloa Télévision. Merci Boyaminga bien mais souvent une minute de silence. Na kan sabe sportif bakufa. Oyo ba job o mengote lokola ngai be bakufa ba keneka ka zero. Merci. Merci. Alors justement puisque tu as observé une minute de silence en mémoire na bango, pourquoi kanisi bango lelo? Na kanisi bango po ngai pe na bango lokola ngai nazali na sali makasi na kata mboka oyo pona sport e mata mais bakanisi ngai te na sali 50 ans na sport stade ezotunda on dirait match à Imana Vita soki dingo dobunda na 20 mai on dirait match Imana Vita mais ça ne va pas bakanisi ngai ta eloko moko te tantôt na kolongwa na ndako na ngai matete ti stade na koya makolo pe na kozonga na makolo pona lingaki sport na ngai mingi na kwaye kovanda boye te yango na moni nazali boye kaka nakanisi bango na ndenga mabe te me nakanisi bango ke po bango pe bayala pene esengo oyo nga nazali na ya. Mais déjà pour tout le bango au kanisi bango oyo bazo bomengone sioté. Mais comment comprendre il y a dit yoza mutu tout à l'heure 50 ans de carrière na yo vous allez superstar na ko le bango bongo vous a presque bato yo ba marqué histoire ya catch congolais mais comment comprendre que oji bomengote alors que carrière ezaki moulayi pour ça la succès makasi. Na sali succès en tout cas son atali bien batinanga na mokili na Nzambe. Kende ko bongisa mboka wana ya limboka mogeza na kita moko ebele na côté sport ngai na yale na côté makambo nyonso même musique na beta musique ngai nazali na like musicien mais na jolo ko moko te na osaka pona lokumu ya mboka na tambusa kaka sango Edingwe akende muta lansanga ya Paul Basunga kwebe kipele na mama maze oyo ya antenne A bango to basala ki pour que ngai naza. Merci. Mais il y a dit pour comprendre est-ce que tokolo baga ande to baga lelo bato akala ka mikolo ka succès ba kumisa ye Edingwe Motonangenge mais ba kanisa ki peut-être te ke ba gagner na sima musa na bango est-ce que vous na catégorie ya bato na to ba selesa ki emporter na elengi ya na succès ba mona ki te ke abomba atonga pour na lobby pour na famille mais pour na venir na yemoko. Non soko tali bien tozala kolanda mbongo te tozala na des succès. Pour jamais tu as un manager bien à Salomi Kanda à Kenena l'État va prouver un go bazara kité motoko la ngai Edingwe na kolinga apusa na pene Edingwe akobanga tanto na pusa na pene Edingwe akobeta ngai akosala nyonso orke Edingwe azana ndinge Edingwe misatu Edingwe na vani na famille na kata ndako. Tout le monde d'ailleurs que tu as marié. Edingwe il y a le color ya ring. Edingwe il y a balabala. Donc jamais na ko jwa Edingwe balabala na même ngona ndako. Na ndako na zako tosa mwasi na ngana zako tosa bana na ngai. Na zaka na bana mibale. Na tricher na libanda te. Oh Edingwe na bana ebele ya bota bono. Na bota na mwasi moko
bana baza mibale donc nakokamwango mingi na naolela mingi so nabengi mutu yaka kotala ngai edingo ya bino na ndako na kotya lokolo te nakobanga ndenge okobeta ngai me bapaster soki bavandi bamoni edingo aza koyeba bazobala bandimile bango nini soki omoni mwana nazolanda edingwe kangai zongisa ye na ndako orke ngai nazoloba na bango me boza bapaster te parce que Jésus Christ Yesu ayaki mpona masumu na biso bato mabe il fallait bo approcher nga boya koteya ngai mpona longwa na makanisi oyo nga nazali na yango me bozokima edingwe tokelingi oloba donc bato ya mitema mabe eyali kaka bango bapaster bango bato babomi mboka oyo soki elaki ntango akala nde natangi bapaster ni bala koyepa na ngai mais il y a dit pendant qu'on rappelle en tout cas ils allaient visite il y a Julien Mbimba yo kota la biso na FM télévision okozala na émission ya mukolo masolo wana pe bande ko bazale belé po balanda ba histoire na yo na ba pasteur mais biso on va essayer de rester dans les sports mais tout à l'heure autre copé sanga différence ya dit na ring na quartier siko vandi pe na kata famille mais différence ni osalaka pour na gérer sur scène en tant que Edingo moto na ngenge o ayebani carrière au salir tout à l'heure to beta sur la carrière na Edingo mi bali wana o saka ndeni pour no ça la différence so na kumena barabara ba aventure na sana baninga na ngai na koyi komema yango na ndako te soki na komine ndako na kokoma peur de famille ngayamba mwasi na ngai tokosakana na ndako tosakana na salon tantôt la tikilote ngapena na kilote et pas maman oza Edingwe moto na ngenge te pas ya mama nali Edingwe moto na ngenge nazali Edingwe moto na ngenge mais nde jamais nabetaka mwasi na nga juif au contraire soki ya siliki akoki meme kojifle ngai mais après 2 jours nakobenga mwasi nanga nakotuna ye mama tu sais que lundi obetaki nga lelo tozali mercredi mabeni nasalaki epai na yo pour que nazongela yango lisusu te mais soki na balabala ojifle ngai en tout cas voilà côté ce qu'on a ngenge ya solo au monde penza ndenge makambo ya kana mokili pomba la musosa la yango te. Très bien, je l'ai promis tout à l'heure toso ya mamoto a 50 ans de carrière madame monsieur donc on reçoit pour vous Edingo moto na ngenge pour la petite histoire rapidement Edingo moto na ngenge ba te belé tant su ba yebi okana kombo pour na ba onisto sala na histoire ya sport congolais mais obanda carrière quand pour na nini opona ki kaka osala catch alors que la discipline est belé sport. Merci. Papa nangana maman nangai balaki très pauvre. Baki na mosolote. Ba côté singa na école pour que na meka ko ma aide lobina sa sabango. Mais ma koki a ko futa minerval ezala kité. Je mon avant na kata école, tous en kata classe. Maître aye ko beta ngai tanga beti ngai na miso ba élève tant que ngana ki gangi à école na comme ministre des sports pour avant que ne ko bunda ba combat il faut ngai Edingwe na signer so na signer te en tout cas na banze pona yo classe o ki mango libéré royal soute maître beti ngai pour te retanga na Kinzazi, l'école catholique, la matite. Tango maître beti ngai bon, ça va na vandi. Tango la sonnerie, tu rakota 7h30, kobima 11h30. Borozonga na 14h. Ngabi bon, va bolis ko sonnerie pour la tout bima l'école. Ngamu ta liboso na 3000 liboso à porte. Alors, je me élève moko na kamati maître na bine monsieur Malembe kota na armoire na auta ba livre na misi ba livre news na ti maître na kata armoire
tango na directeur manzanza na commencé armoire na kangi na bimi na commencé porte ya classe na kangi na fungola na kena ngandako tiki professeur nakati armoire na yeko zonga na 14h na fungoli professeur na professeur atoki ngabi bon omoni oyo betaki ngai no ngana betio eleki po muda futula nga minerval azate na yeko vana na sala étude na bi pona réussir bato ba futula nga minerval ndenge ni na fait de moi bazo futa ba professeur ngabe na sombi autant de enveloppe pour la classe moko na kena tiki na bitang boko jombo na binubo tia ya ngape compte par na 4 enveloppe mais ce professeur a repensé a du problème ne dingwe na vandi so ere koki tobima na kumo kinesko na bekol na kata na chaque classe ba remettre nga ba enveloppe ce que mbongo na casualité il era sûr na kobeta ko tant na temini bosuna na simbi lance-pierre la zone nyoko la professeur na koki mais on a quand même ezaki kalavo comme dingo to yebaki o ya catcheur mais eloni ezaki ko sala ki déjà même na ebandeli wono bangi sarabato na za ko yende na kuma catcheur na fandi bongo wafuta minerval ezate sona juma mbongo wana nazo futa dango minerval siko naza ko beta bana na école sona beti bana na école même na balabala soko betika mwana ya école na biso zala sur ngamu na ya bunda komba na sombi yango bakangi ngana la police mama za kolela wala mama sa teka kwanga mama za kolela baluki mbongo ba iba futelinga chaque fois ba futela mbongo de la police c'est comme pourquoi na ju kwanga na tina moto na ke ko teka kwanga na wezi sans se ko teka kwanga ba 20h na tekina makasu na baraba na bar na teki makasu na teki ba journaux do passeriki na bi bon naza ko beta bato pour l'état atika matonki la sala nini na yeko sala box tana sali box sona beti mut na box l'état okanganga ite na bia sport bia yango na yeko longwa na box na yeko sala karaté et pas maître que foot na sali karaté na moni karaté pas cité na yeko longwa na karaté na zongu na box na longwa na box na yeko sala so judo na sala judo na moni pas cité na longwe na yeko sala cyclisme okima na vélo oui na moni ya rien na longwe na yeko sala marathon na sali de sport nyonso na moni moyete na bino funa na sala ba na koma na joueur na yeko ma joueur na équipe moko lovi na la gardien ce qui to poli ba joueur tout na robeta bango pour ba tienga binenge nini faut surveiller ngai bien contacté yeko na como beta ba joueur faut des joueur té mais peut garder faut qu'il na côté malamu pour kanga ballon et pas na faute la guité et pas na faute la guité so wa tinga ka bi pour comme surveiller et à parvenir ko changa bi donc erreur ya bilo ba de abasimi na robeta na yeko longwa chaque discipline son na sali il faut na zonga na box
na etala mo jour moko boye na comme fanatique ya bipoli tana comme bipoli to yeko yimba na Palladium on a déjà âgé pour saigner comme un grand garçon tant on a 22 ans to yeko yimba na Palladium public yeko ganga edingwe bina ngana bite na ibinde ba bina kate me na ibinde ndenge ba beta kabato tanga na mina Palladium bipola zwinga ya misinga ya kotinga na voiture na ye ko kena bipe pona ngai musique ya bu pia oyoka musique li sute na zongi na yezonga suna box na vana box jonsu na moni entraîneur citoyen moko bokoma ne ma vangwa abinango la nzoto kitoko api mon petit na lingi osara catch le premier jour na ke na sali na yeko elite na yeko bunda combat ya elite championnat ya elite contre Vimo komona ngakimi ya ana wemba wala ikachera kufana accident parmi 30 secondes ba gagner ngai na vandi ka bien petit boni ngabi sango mabe TV obeti nga parce que ali aux adoyer na yeko longo na bino na zongi suna na box joking point wana tozosala joki mpwani sinda jango ya nje baye babeti ngai mashware bouge mwaneli ezalaki nakamati tio nakamati bik na bimisi tio nakomi kolia sikoyo potopoto nabendaka na tio na monoko pasi eleki mingi taba yo jwanga nasala catch naye komona boye wana aza na kombo ya la locomotive qui filme. Ce qui n'a bundi na yo, na zokisi yo te, donc na bundi combattre. Obligatoire fona zokisa yo, na jwa pota wana naza komela makila. Wana lobiki we, na sali catch. Na yo kolonga, na tangi mingi te, poni ni makoki e rakite. Mais ça la catch juste comme on fait moi moto mais donc carrière professionnelle et bandit na catch alors trouvant dans ma mine en métal catch mais moi mutuna parce que vous rappelez vous savez base discipline belé sport qui na boxe qui na judo qui na karaté mais adaptation no ezalaki ndenge ni na ba discipline surtout wana ezalaki facile ou bien ezwa pena temps pour s'adapter na discipline OK tenaro luka discipline oyo ngara oyo kanzoto passe tana moni na kena catch bala ko finanga so na ndako bazo finanga ma ya moto na bi sport penza yango malgré vaki KO na box na bité na sepelika na catch donc ezalaki choix moko osalaki sika oyokaki ndoto opasi nde oti koloba sikoyo na catch ntango ozwi elengi wana otikali carrière professionnelle na yo obandiango na banini na bandiango na 72 moi histoire ya mokie soki tokoki kozwa par rapport ya début ya carrière na yo na catch mpo na ngai elaki so nazobunda komba soki botomboli nga loboko edingi baganye nazosepela te il faut baloba ke ye moto aganye ngai mais aza na pota na nzoto mpo naki meme kosuwa so ozobunda kiti na mabele naza kosuwa yo kakomata banzete kobamba yo ndenge tomonaka katra américain naye kovanda tozalaka kozwa président moko komo na ye eyenga afandisika na ndako na ye ateyi nga alobi no edingwe sport eyali mpona kopekisa te mais luka mwa ye oganye komba okoma moto nga mpe natali bote na banoganye bakomba
na gagné ba combat to yo ko kene bandundu et mardi le 2 mois 82 to yo ko sala accident na bandundu bato bakufi na tuni muta liboso wapa entraîneur na ngai balingi kolobela ngai te nasali 2 jours na hôpital nakimaki na hôpital babimisaki ngai te moto nakotraite nga na hôpital mama ye mo yalaki docteur Kabaseli aye koluka nga moni ngai te azwi voiture nalandi nga ntina ndako na adresse natikaki babi toye kozwa yo ozonga na hôpital nga bina kozonga hôpital te entraîneur na nga kufi posa natika kachi ekomi po moto alesanga kachi oya kozwa nga na ndako na biso ye wana nabi atika navanda kaka navandi donc kombo na ngai propre oyo babota ngai c'est Edingwe. Edingwe ali sirno te po mingi batunaka toyeba kombo ya Edingwe ezalaka nani. Kombo na ngai ezali Edingwe nakoyo ta passeport na ngai l'autre jour okotala mpe okomona. Très bien. Alors, toko évoluer na masolo na biso. Na ngi obeta soma lisolo muki ya combat no ali boso bunda katango banisiko carrière professionnelle na catch. Ezaka contre na leso roye bango lisusu. Ah, na roye ba lisusu. Mais ça quand même, vous en souvenez qu'on gagnera to pour le combat. Nasa kopola. Mais yo faut en apota. Mais est-ce que comment comprendre il y a des baby que sport ils allient ils en angone si lisano pourquoi faut que ça rabaninga badaya ko sanctionner te pour le lot ce n'est pas autorisé que ça mninga en plein combat. Mais pour que ngai wa ko bundati. Ozo buna ne dingo. François Gesayo. Pas président de la fédération ba yali ba ko zo ba mi en hôpital. Pour ngai il faut zuka. Wanda ko za ba sanction sur zo si bato. Na ko za sanction mais na la ko tikate. Na la ko tikate. Obligatoire il faut zuka. Soko zukite pour na sali combattre. Aujourd'hui si mutu après makila ndo baki o meliango. Na meliango. Mais pour na nini ya idi o mela makila ya mutu. Tena soka ngugu. Pour na mela rabierté. Na mela même sécurité. De nos hommes on le quoi sikoyo masanga moke sala misika. Na lalisho wana na timu no ngana na za ko sise yango. Na biki oui na bundi komba. Mais ba pratique wana on dit ça qui va base la méfiant contre yo ba banga ba qualifier sport na yo na fétiche pour mélanger makila bato. Notamment na fétiche na arbu na fétiche te. Okiango bien que ceux qui traînent à ko ya yo temina balabala ko sala ni. E kolongola yo. Pourtant on a train à to beti klaxon de bokange kanga place on a te. Tu place sur la voiture te on y a ti frein voiture de télémi. Très même on y a ti frein et ça ko kende. Donc essentiel pour nanga il faut na zo kisa yo. Alors après quand même Kobanda c'est vrai tout le on a début c'est qui difficile mais après succès na bandi na banini tant comme sikoyo incontestable comme ce qu'il a dit aux qui en tout cas applaudi par Batebele et banda qui tant nini succès na banda qui na 82 la bande sport na 72 succès na ngai et bandi na 82 na yeko jouer titre champion du Congo champion du Zaïre ti lelo oyo titre na boko na ngai mais là on a yeko tika parce que nazo gagner rien tout le belango surtout nali kambetali prise en charge dans le ministère des sports to beta maso nango tant succès animati est-ce que c'est sur palmarès aux nango ça a combien de ceintures il y a champion il y a coupe du Congo à part coupe du Zaïre à l'époque au gagner les sous compétition ni na catch na gagné ba compétition belé na jupe ba trophée et belé
na kena poto na gagné ba mindele na banzi ba tumingi ba ngona ba télévision na gagné ba mindele na na beti bango nyonso na zupenzela na zongi etango na zonga ki souci na ngera ki era ministre sport eza baninga nga ba catcher ba ya ko yambanga ite na visa va bovanda bobanga nga pona beta kabino na visa va bovanda tilelo donc na tiki sport mais na tiki yango pona souffrance eleki donc na kuma lokola mendiant pona kende bato azolanda ngai bato azosala nyonso etango jonso tozakobunda kombanga na puma noire towelaki mwasi yango Emily Ngonda puma moni ngai kuna nga mpe namoni puma ale tobandi kobunda tokende stade Rochero ayalaki pour edingwe pour biso bato bandondo Franco ayalaki pour puma bango bata ba Congo kombe sadaki 3 minutes coup de tête on a eu de bêtis na beti coup de tête puma alali ti ba compter tina 10 pour mes athées comment que sera bagarre entre Matete na Ngiringiri mais mutu pona yo poso total na style ba combat na yo to mona ming po ya ko gagner ba combat na système mutu sur beti mutu bo gagner mutu pona yo za qui prise définition na yo mais ka ko expliquer biso à part les camions mais na makila mutu tango na so na beti yo ozokande libanga te bambi yo pona la kina mouchoir avec un mouchoir, son abambio mutu na ngai yali passé potelima tika makile grâce ko mais mutunde banda mutunde mude banda sur du coup de tête ici les pona ici OK voyage alors na ba style na yo to reconnaître pe danse na ba combat na yo au monde en plein combat au quartier parfois bini parfois même au bin sa adversaire na yo on les a qui spinning abansi mungi boye baki yangote jour mususu président Mobutu abengi biso abengi ngai pauvre cérémonie na egwake Omer oza ministre sikoyo bayo sona 0 na voiture au président a besoin na bino toki tinantsele tato komina ntsele ngaki komona Mobutu Kisekedi na bato mosusu na mona yikuna nga afana sekran na bi mais tout le monde a Mobutu na Kisekedi baswana orke bayokanaka Mobutu ameni biso na bureau na ye biso mibale na cérémonie apesi ngai apesi biso ringi nga kominaki na ringi na ngai ayi petit cérémonie yo jwa ringi oyo ovanda na yango Mobutu alobi recours à l'authenticité na beti maboko liboso Mobutu na bi papa ofongoli nga nzela engoloba donc tolakisa bokoko na biso na bi bon nzela omonaka konte misiko ndoko mona yango na ye na danse balobi na liboso Mobutu te wana sikona komba na bimisi danse na bimisi ba biloko ndenge na ndenge surtout ninga edimba pona osana ngabi recours à l'authenticité Mobutu atindi biso tosala yango toali obligé tosala yango. Est-ce que pourquoi vous avez kobinisa même adversaire na yo ya combat mais catch ali sport catch ali spectacle
et qui est des Jeux olympiques et qui est place mon côté Coupe du monde des Alakaté. Coupe du monde des Alakaté de la cap bisona katamboka so bolobi qui est sport bola ki sangai place ni to kende championnat sport et l'élite so ça l'élite ndoko kende coupe Jeux olympiques ba compétition c'est pour ça quand même fédération peut. Toi la fédération. Un président fédération. Mais ce qu'on t'a dit bien na catch fédération exatée. Et le la joueur on va mettre en vite. Au comme vétéran, au compte la fédération. Pour la fédération. Vous savez comment on a c'est à autres. Donc n'engue catch et ali. Catch et bandi na lutte. Soit on a lutte au comme ce vétéran, au comme ça la n'engue yolingue. Alors comment on a lingue mon mingi? Ayo sa fédération pour batali. Et le président Mbongo, tout ça tout ça la fédération. Tout ça la fédération. Fédération parce que tu as des Jeux olympiques, tu as des Coupe du monde, tu as des Jeux africains. Au second le championnat il y a boyo ba congolais ba championnat na bangolais. On a discipline sous mais cachité. Pourquoi pour na cachité beaucoup ma pe bongo bo sala yango pe ki de likolo tout comme on appelle ba catcheur na biso ya Congo ba mbi ko ki kunda ba représenter drapeau ya Yambo. Merci papa na motuna yo tuni. Na ko tuna bino la population za kolanda biso. Ba si ba mona WW na États-Unis et qui est championnat mondial. Bon, championnat entre pour WW et elle et Kirimoko y a riche. Ce qu'on comme un bongo au côté pour bon ça m'intérêt instrument ya bango. Tant basala kayango ba futa moi taxe muke na l'état pour que sabe no bango tera kusala. Ndenge mo bisoto ya liao na yeko tala na bia jour moko na vaina ndako na moni ba américain ba ye na ba valise minenga bo ba minde ba yesani o ba tinisona ilk akanga photo apedinga bisoto ebina Afrique kacher moko kaka edingwe tebi kacher musuta merci atindele ngwa coupe moka muke ngapena yakino ko pesa ite ngatali loboko nanga yakina montre na longoli montre na tindeli ilk sokyo yebi ko banglais o yebi mo batu mo na États-Unis obineke tuna ilk erko ndaki batu pa edingwe. Bon, ça va. Na sepeli mingi ndenge il kaye ko talangai na batu na ye ba journaliste na ye ba filmer ngai ba commenter filmer ba ke mais soué na ngai ya ke malgré na ali fanatique na ye ba ali fanatique na ngai na bunda na ilk. Alors na senga gouvernement mbala tika et dimbe pas qu'il y ait des poteaux, ils ont coûté cher. Mais il y a des joueurs, soit 48 joueurs, il y a un comité qui commence à 60. Pour qu'il y ait des poteaux, ils sont moins chers. Mais comment expliquez-vous? Tika et dimbe, il y a un pas qu'il y ait des stages dans poteaux, ils sont chers. Mais il y a des joueurs, soit 60 joueurs, ils sont moins chers. Mais si on dit tout à l'heure, ceux qui cachent qui n'ont pas de compétition internationale, la fédération, est-ce que vous avez une relation? Est-ce que vous avez une fédération, président de la fédération, vous avez la fédération est à Rangote. Bayaka pour exploiter mbonga bakacher. Bakacher bazo kufa mingi na kata ville à Kinshasa. Jamais au monde ba mikacher na métropole à ko kundai. Jamais. Mais ceux qui musiciens koufi au métropole.
muta théâtre akufi oyoka métropole mais biso pona nini bayambaka biso te. Mais est-ce que déjà bossa démarche à lokaboye ba pourquoi pas na une considération za la kate musala fédération na zonge sous motuna na est-ce que oui na président na fédération à catch après ça ba leka ebele actuellement nous avons Franck Diongo azali président de la fédération à catch. Franck Diongo a dit président de la fédération à catch. Et si beaucoup de gens n'ont pas solo là, pour la métallie catch congolais. On a signé démissionné. Pour la signer dans un joueur de l'eau comme mon côté, dans un foutaté. Mais les gens na simana bino yeso comme na osali carrière to le bango à 50 ans ko ipo ko bunda pona ba legi ba na sima. Soki ba bongi singa makambo. Na tomboli catch n'engela parce que fungola catch tile loyo les gens aboke dingwe. Yana bomuna ka catch de soute. Pour fungola na ya catch les gens beaucoup na ngai na lwaki fungola wana na keko tika ngoi pa na kimbangiste pa papa Diangenda kuntima. Mais parce que tout le monde la fédération actualité que ça là état généraux et sport. Est-ce que Botina qui peut représentant il y a fédération il y a boxe il y a pardon il y a catch ba qui n'est pas dans le solo tali sport qu'on a pour qu'on a réfléchir qui pour na ko tambu sa sport congolais en général. Est-ce que ba bengi ça qui en tant que doyen en tant que muto a sali carrière moulaye muto a na clé à président Eyenga a kende ki ti États-Unis à la président fédération. Il y a des mécanismes qui ont montré que catch est dans la fédération. Catch est le local, il y a l'Iwana au Salisi et club nayo, il y a catch. Option comme Bokwanga. On a ça club nanga catch. L'option comme Madesu. Il y a une fédération nanga club nanga, la fédération nanga. Yope est la fédération nayo. Sur le bisco ça va combat nayo. Oko keno Brazzaville, oko kende wapi, mais tous en tola dans la fédération. Mais condition que ça la fédération ils allaient cause na ba ligue. L'autre landa qui Franck Diongo tango ba dimera qui ba saison ya 2022 na Imika, aloba ki ango a senga ki d'ailleurs ba ligue comme ebele pour renforcer fédération. Et elle est erreur. Ligue ango ba patronat combat wapi. Fédération et patronat combat wapi. Bazo patronat ba combat yoko kombeza na Imika ya ofili. Bongo futa batunini. Ngai dingwe na ya kubunda komba na Imika ofili. Bongo mwasi na ngai bana na ngai bakolia nini. Soki ba osala ndenge wana basala kapona ko rouler biso. Oyoki. Fédération à catch dans le monde entier est zaté. Même Brazzaville. Ngai mutna no tongo la catch ko tia catch na Brazzaville, ngana Selemani. Na egwake. Biso mutu mai catch na Brazzaville. Alors puisque Tolo Belango c'est avec beaucoup de regrets à côté là, autre par exemple, sur ba joueur, c'est toute une délégation, on va foutre le bon billet. Mais ça n'est même réalité pour n'attendre ce qu'on supporter quand il faut voyager pas que nous représenter Mboka on a repéré cette occasion la caméra na biso na micro na biso s'il faut adresser message na ba Kambia sport ministre sport message ni ko l'excès la bango na président na bino fédération ya catch message na roloba batika ba catcher ba débrouiller ndenge ba za ko débrouiller. Il y a le joueur à Imana, joueur à Vita, joueur à Mazembe, joueur à Sangabalinde. Hein? Badjuko, comme un vétéran. Bayokani que dimanche, tu peux un match na biso, ou bien 5 stades, 5 stades. Pour le voir, comment côté. Bazana fédération, te. 5 inde, to bunda match, baken hôtel de ville. A foutu mbongo na bango ba pesi bango droit ya kosala ota musoli kama soke bimi oyi baningo kosala ba komba vétéran ba na possibilité ya kozonga comme bakambi mais pour na un jour peut mona ya edi pe président fédération Songolo to kota pe makambo ngo ya sport mboka na ne bongi te ngai edi ngwana kene me bavanga moyibi mboka na ne bongi te. Ne abona kata mboka na soto alikaka na sport ebani makasi ya foot.
Sport roi. Et bisoto alaki foot ko betama so catch betami avant que musique betama il faut battre le catch. On ça la bonne. Ça la moyen on ça là. Ata comme dirigeant on a un rêve wana tozongo diriger au Kamba fédération. Photo vanda batika okosa bisoke fédération catch et kendeke boy. Quel autre ministre pour les télévision, en tout cas, il y a solo. Ndenge bozinga na mitango tunangai na tuni ko no tuna musique ministre. Pourquoi catch et que n'est africain té? Après sa réponse, la réponse est au joie. Oya ko benga ngai ke et dingo ya to sana sina ju réponse. Très bientôt ça la démarche en gros puisque minute etikali biso mingi te pour na construire sa émission. Je vous rappelle qu'on reçoit pour vous Eding Motonangenge. Bato bakansa ke Eding ezaka surnom eza vraiment comme na yo o babote liolobe. Comme nanga propre. Eding. Ce que Motonangenge uta web. Motonangenge ba fanatique to ba pesa. Ba français. Ba fanatique. Ah, fanatique. On doit pesa na combo Motonangenge. Mais le combo nanga nda propre ba botanga mama na tata eza Edingwe. Do bojongo siko ke lelo na yego bisabino kombo nanga pona tuna rara ke bolo bilanga kombo ya Edingwe eza kombo ya na kombo nanga ipnzera kanani po mutuno sako bokomi vedette na yo kuluka oyeba kombo na ipnza propre et na bisabino kombo nanga propre et ali Edingwe. Voilà, combo ba parents ba pesayo. Mais na carrière na yo na 50 ans na. Mais pas il est coma, c'est vrai que ça icône pour namboka na biso mobimba RDC. Mais mingi koma fierté ya bana matete. Matete commune matete représentera nini pour na yo. Na domaine à sport. Mais na domaine de sport. Les sportifs mingi ba makona. Lobilo Kembo Tubilando ba jouer rebelle mana matete Sinda César boxeur abma matete Kimpwani ala skona poto abma matete. Mais pour nous quand ça temo comme super longo matete qui na commune msus kuvana balinga mingi ba komo ke ba gombe ba luko passe msu yoka matete. Mais nazana makokite sona mino kenda kwa na fute la yango pe o kondi mate. Et ce qui le gouvernement le BP ça yonda ku me en dehors ya matete ko kende. Na ko kende. Na ko boya te. Na ko kende. Bituna ya kitoko za ko tuna ngai. 50 ans de carrière, ni nous regrettera dans la carrière na le Edingwe. Dans la carrière na ngai na joie eloko mon côté. Na joie même gilet à longola souki na joie te. Sona bina soki de combat tantôt na kosenga na petit na ngaba sume na gilet na longola souki na combat. Mais bien okuta na président Mobutu à l'époque, okuta n'est pas président zonga maboko pamba. Te en tout cas tangwana to joie ki eloko mon côté na bomba te. Okoyi ko benga egwake possédement na kufa otuna epe akoyebisa. To tikali na miti mkie poto succès. Est-ce qu'un sport qui c'est Zalaka? Le sport n'a évité. Hein? Sport au yo sala. Au ngana sala. Na expérience na yo, na parcours na yo. Est-ce que qui c'est ça vraiment la place na sport? Na catch qui c'est dans la place. Parce que c'est un spectacle. Luka et le corps, c'est parce que le lorsque les dingles là sont bons à combat. À ça l'état va gris mon côté, puis bigre le bas et il était assis là. Et dingwa boundi combat bien té, le but de royauté. Mais public royauté va moniquer le dingwa mais mi chopon. Le dingwa le moli mouton. Mais c'est un peu sous le mi chopon nous allons combien là. Na évité. To continuer militer à moquer. Bon, tu as solo mingi, en tout cas j'espère que vous avez l'occasion de vous expliquer l'émission Kolo Masolo avec Fifi Kalumbe. Mais pour nous ça,
est-ce que tu as kaka oh vite et koluka pour la match oh léopard pour la qualification de la Coupe du Monde tu kaka ke yo tu saka bango voilà trop les cannabis sauté sur ba monioté est-ce que ba équipe ya koluka Nzambe asala ki mokili na liloba Nzambe asala ki mokili na maloba ngana bundi na tomboli sporo ya mboka bana mboka batanto bazofana 1h du matin 2h du matin tango na télévision noir blanc baza kotala ba combat edingwa zolongwa na ndako na etiko zonga tanto 3h du matin na ozoka makolo tina ndako ba futinga te lokumoko te bongo ngana kondima ndenge ni kebino ebika kabali bodiya kabali donc c'est là notre équipe ba match te ni léopard ba bango ke ba lukayo na yebi eloko mote kaka maloba na ngai yango nzamba za koyoka molinga pe football quand même dans la match je dois supporter équipe ni na ela ki supporter ya équipe te jour moko na ke match na stade 20 mai ela ki match imana vita ngana vana ye côté ya vita tango imana tebi na moni bato atelemi ngape na telemi na bandi kobeta maboko bazwinga babetinga place wana na bimi stade nzela tima tete naza kolela tina bi à partir d'aujourd'hui na kokumisa so vita te na kokumisa dering po imana babetinga po na ye tango imana eye kokabwana na renaissance na ye kokota renaissance tana moni renaissance eye kovanda tobandaki malamu sikoyo ore balobaki eyeli ekipe bafanatike bango balobi ke eyeli ekipe ya papa mokuna betaka bale te bafanatike moto ntango na soki entraînement imana otya mbona kata tono équipe eyeli ya mokuna te mais mokuna adjoui équipe ekomi ya ye yango wana na démissionnaki. Très bien. Alors, comme vraiment, on a des petites questions. Il y a dit pendant que ça. Il y a dit sur le c'est 50 ans de carrière. Aux autres, on a âge aux qui n'ont pas été d'ailleurs, le bic au démissionné au Tika Kaj. Mais pourquoi sur le plan sportif au Bang ça a kabato? Ma réponse à mon coup, c'est votre succès. Ndenge nini soko ngoni nyoka na nzela ta kufa uzoko banga. Meeting baza motu na ngenge. Na bang saka bakuna tina bakansaka ki ba fontire dingwa ele kisomo mutu abna normal akoki kosala makambo edingwa salaka te dovaya kasiri ke tango edingwa zako tambola na nzela azaka na mifene wana kata nzoto ezali te bato vérifier malama ko ezali te ezala ressuscité Nino. Ba bloko no ba bangela kayona ba fait ntoto. Te siko ezate na mipesi mingi na mayankamba. Do batika na bango ko banga yo alors. Ba banga ngai te na li moto lokola bango. Très bien. Est-ce que catch congolais est un avenir toté? Catch congolais est un avenir te. Catch congolais est un avenir te. So okie kosala catch okende kokufa po soki elaka championnat elaka nini stage memi na poto bakatchera poto baza kuna tuna bango kosalaka championnat na pays nini e tuna mpe ministre na biso catch pourquoi ekendeke na jeux olympique te bakendeke mi championnat na Brazzaville te na Gabon partout bakendeke te oyo kandenge tomonaka vite tomola siko Coupe d'Afrique. Oui. Imanaza na kata Coupe d'Afrique. La Coupe d'Afrique Mazembe lupopo bazali na baza na kati. Tangela ngai équipe nini ya foot ke ya catch ke catch c'est sport. Alors pour na peso lo basuka un dernier message na batu ba landi bisu so roza na message pour na ba fan na yo balinga ko toujours na banze mutu ba yembela yo.
Vous en avez encore les lots. Tout le monde a mis sur le coup, vous avez bêté le fanfare. Dan, 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 dan. So, vous commencez à la condamner. Le rappel, c'est que nous avons un salaire. Nous avons un fanfare. Nazo futa bango yumo kaka. Ngai moko nazo futa bango nazo débrouiller ngai mona parce que natala ki o ibas nazo ki yango tango David abundaki na Goliath. Tango David abundaki na Goliath, David ayaki na fanfare yere ko betela ye. Ngabia tipo ya gagner grâce pour na fanfare za ko beta wana. Ngai pe siko pona bunda kati bien. Il faut la fanfare pour écoper sangai courage. Merci beaucoup. Alors, un dernier message, à la caméra, na yo ya dit pour nous passer message na batunyo surtout balandi biso ba fan na yo na ko ba tout à l'heure au balinga kayo toujours lilo bano yo ya suka pour l'émission à lelo. Pour l'émission à lelo na yobi na kozongela kati. Ki babo dossier nanga wana yo sepemino ndenge bosepelaka malgré na komi na âge moko eleki et na komi na 71 ans projet ya kobundana ili kekenda nango ya non mutu akomemanga na kati kuna aza te na kosepela mingi na fondation Maluwa ememanga na nzela ya poto parce que ngana kokosa la catch 2 minutes 3 minutes na kati na combat omoni bien que zango sport 2 minutes 3 minutes au kati combat na boma ba te belé ba tuni ngana bo expliquer bino bien soko bunu ne dingo oku edingwa ko imara muté ou bien na kingo déranger au couffé. Or que mort en exercice. Merci beaucoup Yadi. Ndenge au répondre à l'invitation à Bisso. Ndengo lobby au kozong la Bisso. Tigre se peut devoir à domicile. N'a reconnu tout dans ma ministre. Pourquoi fédération ya catch qui n'a pas compétition té. Merci mingi ndengo dimaki l'invitation à Bisso. Mais koko sa Bisso té photo du résultat. Au ministre alobi ke bakenegete pona boye. D'accord, on a sur les téléspectateurs comme ça tu rebeng ça pour une prochaine fois. Merci Heidi. Merci papa. Allez, c'est fini ce plateau spécial. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Retrouvez abondamment cette émission sur notre chaîne YouTube. Tapez carrément la Fondation Maluwa Télévision. On vous retrouve très prochainement.